mokili mobimba baya kotala Simon Kimbangu tobomaki tala misala ndenge esalemi. College babino nyonso bozali kokenda bozonga maboko pamba te ordinateur ba jeune na bino nyonso bayebi komanie boluka ba photo ya ba ancien ndenge bangomba ebandaki esika nyonso bozali bomema yango boya kopesa pe na papa Simon Kimbangu kiangani ebandeli pe suka po ete makambo nyonso wana meme ezali na poto ekoya wapi Kimbangismo Yerusalemi fungola na lobiso mongongo na yo ndenge Korano ebandaka le 6 janvier 1958 Kora Yerusalemi
Simon Kimbangu Kiangani, oye! Papa Simon Kimbangu Kiangani, oye! Papa Simon Kimbangu Kiangani, oye! Tolingi koloka mongongo na ye, Faki Nzembo papa ningi koloba. It's okay. Sudi. Papa. C'est là qu'il a 5 mois. Dans papa, bavanda qui a là, la solola qui m'a communiqué, la borisa qui m'a communiqué, pour la recette de la Yamutumu. Nous avons l'anda, où nous avons dit la vision. Et l'accepter. Et pas de route, Zaki Mosika. Mais pas toujours que les connus pembeni. Est-ce le temps, hein? Est-ce que papa? Oui, pour ça, la awa. N'habitez en Afrique, va mutamundo. Les années, mon ami, les habitants, hein? Par contre, je vais le dire, oui, pour ça, la awa, les années du bosso. Mais c'est de la terre, hein? Vous savez la vacances, papa? Sika wazuta la biso bambili mbongo ekuruta na maboko bato mbongo ekuruta na maboko bandimi dodo wate koko yango mbongo kele ikala muna bakos ikala non, d'être là, hein? D'être là! Il va me tuer,
ye monene nayebi ke toko reçu pamba mpo mbala liboso moto mingi asala likambo monene bandeko na biso na baingénieur bana ya ndako oyo bapapa baza koloba ete tosala makasi bana na biso batanga bango nde bakoya kosala misala oyo biso tosepeli mingi baza ebele alors tomoni ke eumela te nzambe afongolela biso kaka bozwi ezala Voilà. pardon eza kotala nde biso oyo nkufa nde ezotala bawei papa mbenza yaka koloba nano likambo ya papa banza nekana nkoyekisa biso ya papa mbanza ezalaki ndenge nini miso bajeni ndenge nakolobaka ntango nyonso mingi bakokanisa ete ezali nde balégende ndenge bakolobaka na lopoto kasi ezali nde solo makambo oyo ebandaki na 5 mois oyo bazalaka na biso na ntango wana bamisusu bazali vivant ndakisa papa nzozi zozo oyo ya SPC na papa oyo tobengaka père 2 bango nde mibale ntango soyo kozala na papa kulutu na ngombeki nsuka makambo mingi bango mpe bayebi yango papa kulutu papa kiselekeli na 5 mois wana ntango atindaka papa Toms oyo mpe kaka ya SPC aya kotuna papa Mfumandongo papa dengila kontina mokolo ya bozongi na Kinshasa réponse ya papa Mfumandongo bapapa Bode bazalaka wana muta makambo nyonso oyo tata atikalaki kosikilisa biso ngonga ekoki po ete nyonso tokoka kolakisa yango po ete na mikolo ekoya bana nyonso na oyo toboti na oyo baza na kati na lingomba na oyo bayebi biso elakisi ete motomendo nyonso na ntango wana soki ekoki bakoka koyeba c'est vrai na mokolo wana tozalaki kaka miso mibale ye moko papa kulutu na ngai na ntango wana azalaki lokola garde malade alakisi ngai chemin ndenge nini bakotikela biso bakonzetu na mokili oyo ye ayebisi ngai te wana ngai kisolokelo nakei deja mbala mibale kasi mama nde akozongisaka ngai mbala misato sikoyo nakozonga lisusu te pamba te nayebi te na ntango wana batati ya lingana akoyamba ngai ntango ayebisi ngai ndenge wana na motema atanke mwana na bana okanisa mingi alors ayekoyebisa ngai likambo ndenge papa alobeli yango ete ntango ezalaki ete papa Somoki Mbangu alingi kotika biso ndenge abengisaka papa Mfumandongo papa dengenda kontima na ntango wana akonaka na kananga na ntango wana bana kobenga malubako ntango leta apesaki ye nzela akende kokuta na papa Mfumandongo akende kokutana na papa Somoki Mbangu papa Mfumandongo apesa biso na bashema mingi mais na moke moke tobanda koyeba yango tobanda koloba yango pamba te papa Mfumandongo papa dengenda alobaki ete likambo oyo ya tata
semoki mbangu na kala ezalaki ya kobomama pe te bayeti likambo oyo kozala mpenza motu oyo mpenza abombaka basekre soki oza monoko likwandeli bakolobaka moye bayebisa oyo ezali te kasi na ntango oyo esengeli te mokili mobima moto nyonso ayeba likambo tata semoki mbangu elobi nini mpona nini tata semoki mbangu ali bokumisa ye ntango nyonso wana madolore papa alors si moko papa kulitu alakisaka mpe na ngai na mikolo wana na sini wana babandaki koyebisanga boye bashani na sini wana papa kulitu babakisolokeli ndenge alakisaki wana alobi ete soki omoni sini oyo elakisi ete moko na biso alinga kufa yango esali ete na lelo ya papa kulitu le 17 mars wana nga nazalaka na Kinshasa mais avant esalama nazalaka awa na nkamba baboko na banza atindi ngai na mwanda nakende kozwa biloko ezalaki kuna mpona kolesi nkamba mpe botongi nkamba biloko wana eutaka na solo fati nkamba papa duki ndenge azali awa ndenge naza koloba koyakali boyeko na botei na ngai babantu na nganza apesi ngai fololo ya mozolo ya moyo soki papa kulitu aye pesa ye yango oti papa menga bazotinda ngala kwanda ebiserungana fololo ya moyo kasi soki papa kulitu aye opesa yango merci papa tandingana telema ayetinaki mbenza bisika bezali kokende bokosala accident wana soki tata zolobela na yo te ozokende kokufa ekomi equation moko makasi bon esali ete naselemi nakende bomata na motuka abenginga lisusu nayebisi nini na papa oyotinga esika nazali kokende tozokende kosala accident soki nakebi te nazokende kokufa nayebisi papa ndenga okolimbisanga mokolo wana papa oyumba te alingaki kokende ndenga nayebisi yo tikala papa ngai naza na problème kuna esi papa oyumba yo tikala soki pour la prochaine fois ntango abenginga lisusu ayeti ngai ozokende kokufa nazalaki na protocole tozalaki na ye papa José Masara nayebisi ete José Masara yotikala ngai nakei pamba te esika toza kokende mwa mobulu eza kuna vie mena mokili eza kuna papa ayebisi nga tozokende kosala accident mpe te tokufa José Masara alobi te vie soki tokende kokufa biso nyonso tokendaki ndenge tokende kosala accident wana papa doki yafaki Kinshasa wana azali koyeba bango nde bapendaka biso na se motuka nde kozalaki motuka nde ezalaki ye monene papa emaki aza kokumbango ezalaka charge na 35 filles ya gazoil 55 sac ya lettre 60 sac ya madesu biloko bopone kutaka se na biloko mosusu mais motuka ndenge ekoyaka wana biso nde tobini 500 kaka motu moko akufaka nalobeli yango lelo azalaki secrétaire ya faki soyo mais ye mpe na ntango wana atikali komema ngambo na soyo ya mwana na ye bana nde bakufaka sikoyo esalaki ye pasi ake na ndako nganga ndenge akendaki na ndako nganga nanga tani olobi kende ye moko tosalaki mbaka mbongo esali ndenge alobi yo moko tokozela sika bana na ye ye akimi kokimela wapi na nkama kaka kontondela accident esalamiki yika moko bakufaka alors ntango nakomi na nzela toyei kosala accident wana
tangu ya kuti papa kumabanja papa sema kidogo papa ya Luyana atiri papa sema kidogo ndani ali kabisa tu bezana ki wapi bagani sanai papa ter sana ndio mingi ndio ndio wale kwa kulenga ezali musala ndio kusala ngabo ni histoire que ezali kitoko moya kata wo ezali te bajoye bongo musandai ala ezali bisengo mama papa zinga okujura pati asaka papa toki na papa nje bazui la trésor o bezalaka nango o bezalaka nango babone bayeti na bomba na batadi wote bapanzi wana bapanzi bayeti na matadi wote buluka foni wote wapesa information na kamba mais hapo na kamba bapanzi wanaanza alors kwa sababu kusamai bapanzi mo oji nouveau le bapanzi wote atuka na kwa yote eko malo kama kwa perudi kaka na matadi baba nzinga kama bakuna matadi wote baki mstinga kule zalaki mtafuna ni tout justement baba na somo na baba nzinga za hao baba nzinga pala kunyona alibete na ndio sana baba na kamba na tina baba mbenda bafanya accident baba mbenda walisa esof mais mtu mmoja mtakufi baba basi wapi nouvelle wana ayo pesa baba kumambanga atimi baba sema kidogo nani aya kusema na kama place na zalaki mais ayedi sina leba ayedi yenza kama kumekuta na hapo ndio sina kamba tu akende baba kumambanga na Kinshasa baba kama hivi sina toketi Kinshasa dejuba traitement kama na mkono ilipota kwa na community ndio ni directement la centre de développement aibisira yote ambenza nitambe tokana kila saibwa yeye sana kileti okima sikoyo tata akekuzure na nzela azongisio ndio pata ozoke na mtu wana elendo kusali kile okima sikoyo ozongi na sikoyo okozalawa tokozola no ensemble na kama nana kamisi likambo oyo papa ukila tokozola ensemble na kama likambo nini. Alors, on a le 17 mars, à 5 h du matin, na moni siko elemoana oyo koton kumandongo ba ipsakana ina koton kumambanta. Quand la moni elemoana na 5 h du matin, yengi vengi mesama na gusto, 5 h du matin na bondele, na la musi mama. Mama, na moni si ni moko, on dirait que papa kuruku aliratika biso. Mama avobe mokili bayobi bapapa bakukufa te bazali banzambe yo likambo ezulani wapi kona bana mutu te avobe tolamuki ntango wana mama akokebina mosala aliakende mosala alobi tere papa likambo oyo soki ndeko na yo soki vision kolobango ata kuti na bandeko na yo te pamba te soki olobi ete papa koli kozali kokufa okomona na soki ndenge nini wana tika mbaka ndenge wana mama merci kasere ndenge monona mamono ya masema na pili tango wana papa somo de ndenge na mu tozalaki esika moko esika mama bakiaka kofandaka na yebisi papa tala likambo nga na moni sikoyo ndenge balakisa tu elakisi ningaliku na moni ke papa kuliku azali susu te eza boye tofandika libanda ningana te totala papa zambo azali koya oyo nongo yokotala kaka bino oyo 8 h du matin oyo kotala biso likamboli oyo yokotala kaka bino papa azwi parole tala likambolo mbenza moni tout justement
yango nde ndeko annonce bino. Alors totekende mosika te ndenge papa pose question na ye na papa kumalele te ezalaki kaka ndenge wana nazalaki awa na nkanda papa mpuna mbanga alobi ete fête ya le 2 juillet na Boma, donc na 1992 wana papa mpuna mbanga alobi ngai na kokende te ngombo nzekuta kokende korepresente ngai na bamusicien kasi ye papa mpuna mbanga soki yango fungola ya mozole yango oyo opesa ye ataliba donc likambo yango yango papa ngai naza kokende ebile kotikala fungola etikala kotoka yebi te nga natikaka wana soki ayibaka opesi ye fungola na ye jusqu'à ce que bakamango bapetikaki yango na journal ete angenda azali kopesa makambo mosusu esengeli te na bato kasi soki ye atuni soki nazali koplede cause ya l'homme noir oyo banano bato bakomaki ete moto ya yambo oyo basala na mokili oyo azalaki na afrike banano bakomaki likambo wana soki ezali ndenge wana ke moto ya yambo oyo basalaka monanaki na mokili azalaki africain bon sikoyo soki azalaki africain akoki kozala na po nini donc motuna ya papa nkubandani papa yangenda kontima ezali likambo ya biso bato mundu soki bango bango bakomaki likambo oyo ya biso totanga na biso bango nyonso ndenge bakangamaka ye alobi nzambe apesi nga mokili mobimba na bawe na oyo ya bomoi yango nalobaki te baza na biso awa bazali mpe bazali te bazali komona mpe bazali komona te toza na bango oyo emonanaki na katanga na oyi ntango bamonike biso moko eza kotala na lubumbashi balobi ntango ya oyo towelela tosimba nzoto oyo misala na bango bazotinda biso tokosimba mpe tokosimba te nga nalobaki ozalaki mbangiste te yo osambelaka na yo te nzela ezali kofungwama moto nyonso azwa mapambuli na ye ntango ekoki ekoki mpe ekoki te po biloko nyonso ye esalamaki na nzoto na ye ekoya kokotawa wana nde bokoko na biso ya loposo mwindu ndele mutu mwindu akoya kotala torespekte tondima totonga mutu na mutu awelela mapambwe soki nzambe asepeli biso tokozwa nini onaza na motuna eumela mpe eumela te eumela te bon angola tozotalela yo RDC tozotalela yo Brazzaville tozotalela mikili nyonso tozotalela bino toyokani sikawa ekozala biso ezala fete de fete te okoki eloko te ndenge baingenieur basengi kila malabi elongo pasi ezala te biso toza d'accord ezali wana eza likambo monene lelo tokoyeba yango te me kuda tokokende tokoyeba ntango basalaka misala ntango wana nde bawelelaka kuna na Yerusalemu ya kala sekel moko biso tosengaka 1000 francs 10 dollars mpona nini retard ezala te
na biloko minene nini ntango wana nde le 6 avril, le 8 juillet, le 12 octobre mpe tokabala bafete na bamouvement mpona nini misala eumela te ekende liboso. Lelo nde toye kofongola te mariage ya botongi pamba te oyo bazalaki nango mposa tokokisi yango presque toyoki ndenge apesi explication biloko nyonso yatangi biso tosalela yango na mécanique maboko me komi électrique erreur ezala te ndako moko compliqué me bango moko bayebi. Awa toye na fete ya le 6 avril tomema sango sewa kolala so pongi te makanisi na biso miso na biso matoyi na biso wapie okoki kwanga tinda saki ya fofo otindi makwala otindi Thomson otindi ngombe mpe otindi bombe mpe otindi bato balala nzala te toyeba ye vite partout tinda yango bato balia abo merci beaucoup na tika totonda kibangizoye tika totonda maloba ya mosanto euti na yeme tata mbuli mosanto na kombo ya tata mwana mpe mbuli mosanto na kombo ya tata mwana mpe mbuli mosanto. Soki papa abondeli akosimba nzela malembe esika libende ezali kusama wandongo silifu mazulu ngenkwa nkenda ngenkwa zola ngenkwa wanagazi muna nzola wazolenza ili awafidela kwa mwana kumosi waweza kuwa mfona nsoni basi grobe tutakuruka yani vongele kulukubikela fulu wiza mukulutamola kandi kuna ngena lendo sulakala si alomba kwa tabu kalufilisila nsalisi yani mwana ludi sikabana masonili bamoneka munkamba Yerusalemi data mwana verelo yatika salu muni akisasi mbevo mu Yerusalemu diamo dodo yaisa kwa betu dibundu dimoneke na diere munza ya mvimba batutele votatunga Yerusalemu tutatunga Yerusalemu ijuru balomba babelo batatu bandongo mutuzibulila mutuvana kwa masezi ngudi kwa beto bana kula kititongela Yerusalemu lubaku lwakana muntu musalukena sitononga mamami kanzi koka tune bisaluko mpasi kyoti beto lomba tutalomba siguloko kontu muntu kabaka twatunga twasalesa dari mwana volombele dimpa kabelen kuvana tariko bafet kuvana dimpa mwana volombele ndizamaza kabelen kuvana nyokako bafutungana kakambiza mana masa kina ulomba kina utambula lumutawunu lumuka kinene kwa betu dina navo betu fitimona mpasi wabeno jambo ya fyoti
vintu vya usalanga maladi kama salanga mona 21 kina wayansike kisalu lufolwa ningama 9 ans bantu kama fuidingiri akako sambela tangula wote uwe tutalomba tata uwila lutufila nkenda lufua loenda kwa Allah tutalomba mpe lusolo lombote kuna kisalu kisalama sarisa bantu waonzo maladi pemenda kwa Allah gali tukiveni basi zile zimwene kanda ndumbe munza ya mrimba kaina tizankaro 4400 ans mukinkole kankanda ndom nulo iza kutukula tupe tutamulili kwetu ulanda beno batatu bandongo yao tusitutula yeyatsika kisalu ya mize basi zinazamona bankaka zetu basi zinazamona ngetata mwanda vela loso mumasa nula muburuga mungwa lebu sofuta kiozi ngabadanki ndombe kakembela dina betu tukiveni makongo mamatatu ya Afrika ya mvimba yenza ya mvimba ngolozeno kakabika za monika mnabeta na tenda nkongoro luvuva matutaloba mutietu vita zisakiti yensi zankaka yenza ya mvimba momo kamakala ko imame tamonika yao zidila kwa beru pasibo no batukatula maunzu kadi mvita katomesanga ko sura kale kima mfumu kuna mvita ikwao kuna bima webi wake la kunkamba zina zikanga mane ya tulombele tata yani kibeni luyalu alombele vote sizakala kanti muna luvuvu mlaonzono lutuwa tufuila nkenda tutadela diambu dudio mambi mapempo kama mbote masala kwa beto muna mkubwa se mwane mwanda be amen Ukata